magazino magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Bozali ebele ya kolanda édition ya KNB News ya mokolo na lelo nazali na sengo makasi ya kopresente bino yango na mokolo na lelo po bozali ebele na monde entier oyo bolingaka magazine Kinshasa na biso mpona kopesaka bino ba information etombeli bino bolandi malamu. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance, pour un moto soyez, pourquoi Kakabango, pourquoi vamos sous-souter? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makokia kokenda création. Secrétaire ya IDPS Augustin Kabouya a dévoilé liste oyo ko accompagner chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na campagne pour la élection ya 2023 oyo iskosalema na mois ya décembre. Mwana boute de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Augustin Kabouya azalaki bongo kuna na komine ya Ngaba esika nini akende kosolola na bazi na ye na nzela ya communication to ya maloba na ye ayebaki na kodévoiler liste ya batu oyo esengeli bakamba to pe ba accompagner chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na campagne ya ba élection lokola azali membre ya IDPS nde Augustin Kabouya a pesaki liste oyo ebimi déjà pona ko accompagner chef de l'État. Ezali bongo conseiller ya chef de l'État na makambo oyo etali ba élection maître Gerben Chabani oyo azali membre ya IDPS na ministre honoraire Akasia Bangebola nde bango bako diriger to pe bako coordonner ba comité nyonso tout oyo ezali na sima ya tata mokonzi ekolo pona kosala campagne ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance, pour un moto soyez, pourquoi Kakabango, pourquoi vamos sous-souter? Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makokia kokenda création kosunga bana. Chef de l'État ayambaki bongo ba président ya ba assemblée provinciale nyonso na ba gouverneur ya ba province nyonso na tina ya masolo ya stratégie oyo etali élection awa na République démocratique du Congo. Réunion stratégique pour la élection oyo ezali awa na décembre 2023 chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asangisaki bongo ba président ya ba assemblée provinciale ya ba province nyonso pe ba gouverneur ya ba province nyonso tout na cité de Loya kuna esika nini bayaki pona kosolola pe kocha ba stratégie pona ba élection oyo ekosalema na décembre 2023 kasi ba gouverneur ebele ba yakipe pona kotelisa ba difficulté oyo ba province da bango ezali na yango na tina ya organisation ya ba élection kasi misusu bango balobi ete population na bango nyonso bazali déterminé pe mobiliser esika nini bazali kozela ba élection maboko ya kofungwama kasi ba peseki pe assurance et pa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ke abanga na ye eloko te po population ya chaque province bazali na sima na ye a kozala na ye rééli avec impact na idéologie atan conquérant mon côté akopusa na pembe na ye po misala oyo azali kosala na ba province nyonso tu ezali kosepelisa bana ya mboka yango wana esengeli bapesa ye maboko po na deuxième mandat kasi tata mokonzi ekolo alakaki na gouverneur ya Olomami kala te esengeli ya kitakuna
po province ya Olomami esengeli ezwape ba infrastructure ya malunga ndeti oyo ezali kupesama na ba province misusu ekosuka wana te Grand Bandundu pe ekomona tata mokonzi ekolo po na misala to pe ba infrastructure oyo ya malunga pona ko faire développer ba province oyo ezalaki bongo mokolo ya samedi 21 octobre 2000. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. Pour un moto soy, pourquoi Kakabango, pourquoi vamos sous-souter? Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makokia kokenda kelase kosunga bana Petit Fati Jimmy Mukendi manga ayambama kibongo na église Ebenezer kuna na commune ya Ngalema badita itolanda na reportage oyo. Trois temps forts et caractérisaki événement monene oyo et salemi na commune ya Ngaliema et pa ya apôtre Caleb Diatanda. Vernissage ya livre na ye sur l'interprétation ya ba évangile ya Matthieu na Marc. Ordination ya ba serviteur dédié ya église Ebenezer. Pe présentation ya notable Jimmy Mukendi comme candidat député national na Lukunga numéro 707. Pe candidat député provincial na Ngaliema. Baptême du livre et salemi na révérend Jerry Kabongo. Oyo a révélaki ba particularité herméneutique pe interprétation ya ba texte originel ya évangile décortiqué par l'apôtre Caleb Diatanda na ouvrage na ye. Appel ya soutien ya ouvrage et salemaki pe notable Jimmy Mukendi azali parmi batu oyo batiaki loboko na bango na poche pona kobimisa mbongo ya motuya pe ko bénéficier na ouvrage oyo pe na dédicace ya auteur. Côté na ye révérend Paul Mukendi ya Canada yende a développaki thème oyo du oin d'huile ma tête avant ko consacrer Caleb Diatanda pe ko wendre peuple de Dieu oyo bayaki wana pona ko fungola bango saison ya sika ya prospérité. Ordination et salemi ba atandeli ba pasteur ya sika maboko epai ya batata na bango. Nyonso e salemaki na Ngaliema e sika notable Jimmy Mukendi azali candidat député national na Lukunga pe député provincial na Ngaliema. Ba pesaki maloba notable a expliqué boye. Nzambe alingia sisute bana na ye pour na servir ye na ba sphère nyonso ya ba prise de décision na mboka na biso. Ya mwana Pambalebele, tuzali kotala, tuzali komona ndenge ko kezali ko kele ndenge ba kozali ko sala ba tuzali ko sepelate, pambate biso moko tuzali ko pesa force na bato ya diabulu, na ba satana. Tango koki biso bana na Nzambe, tozwa maboko, tozwa makambo na maboko, pe tokende ko servir Nzambe na ba instance ndenge na ndenge. Na kozwa tango na bino mingi te, kombo na nga Jimmy Mukendi, mingi bayebi nga awa. Nazali candidat député national pour la circonscription Lukunga, pe candidat député provincial na circonscription ya Ngaliema oyo esika tozali. Ya mwana na kumisi Nzambe kozala bino mokolo lelo, nazali moko ya bino, nazali vraiment très proche de bino. Merci pasteur Caleb pour l'occasion de singa osolana bandeko na kanisa ke kozala bala sukate ba occasion kozala mbele o tukutana. Nyonso elekaki na ambiance kitoko spirituellement saison ya sika ya bénédiction et fongwami po na Ngaliema avec impact na idéologie. Ekei Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. Pour un moto soy, pourquoi Kakabango, pourquoi vamos sous-souter? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makokia kokenda kelase.
Beltesco azali ko conseil ko servir population ya République démocratique du Congo na ba produit na ya kitoko po azalaka na souci ya santé ya ba congolais. Papa mama nelanga oyo ndenge malili ezali makasi lokola ye azalaka na souci ya population. Beltesco ayeli bino kwaker oyo Africa Joyce ezali pon na santé na bino na mabota esika nyonso tu bozali esengeli kosomba kwaker oyo Africa Joyce surtout na malili oyo esengeli komelisa bana na biso nyonso tu kwaker oyo Africa Joyce ezali po epesa mikuwa makasi pe santé ya bana ezala kitoko babela te onelanga malili ebelisaka kaka malili epesaka fièvre kasi ezalaka nde bilesalesa oyo bolesaka bana na bino botala kwaker oyo Africa Joyce. Beltesco apesi bino po ye azalaka na souci ya population na ye bazala na santé malamu. Maman, papa responsable, étudiant, yom to mesana ko mela potopoto na tango elanga, yom to mesana ko teka potopoto na bawenze na bakwe na tango elanga, potopoto ko teka yango yo poto na vitamine belé, Africa Chose flocon d'avoine. Africa Chose flocon d'avoine ezali céréales. Ningi maman abenga yango communément quaker, mais yango céréales oyo ezali na bokeseni na ba céréales mususu na ba potopoto mususu. Teka potopoto oyo yo maman responsable, yo moteki yo mosombi yo chayer, en tout cas aux ala de cité. Biso Beltesco to ka pa ina bino, ko tali sabino ke basaka mbongo pona ko gagner, pona ko lamba potopoto kitoko et sengo sala ka potopoto oyo abengi Africa Chose ya Beltesco ezali original, ezali bio na bio. Otuninga okozwa yango wapi? Papa mama yaya tala kaka na kwena bino okomona bazali koteka kwaker Africa Joyce oyo esengeli okanga soki osombi yango mpona koyeba yango malamu esengeli otala malamu logo oyo ya Beltesco soki ezali na yango te seke wana ezali Africa Joyce te kwaker oyo esengeli komela ezali Africa Joyce ya Beltesco. Yebela deja mpona santé malili eleki makasi mwana mama kimambangu sombaka deja mpona libota na yo palia kitoko. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. Pona moto nyonso ye, pourquoi kaka bango, pourquoi vamo susu te? Lama kwale isaka, bakasaka te o. Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa. Kosunga bana bazangi makoki ya kokenda création. Kosunga bana. Après la pluie awa na Kinshasa bino moko botala mvula oyo ebetaki dimanche na tongo ndenge nini Kinshasa na nsima na yango ekomaki. Après la pluie vient le bon temps kasi botala bino moko na Kinshasa. Après mvula oyo ebetaki na tongo ya dimanche bino moko bomona ndenge nini population azali kolanda biloko na ye oyo ezali kotiola na mai tope kopepa ba mai oyo ekoteli bango na ndaku. Eske oyo kaka esengeli ko confirmer après la pluie vient le bon temps tope ezali lika mosusu esengeli to employé wana na ville ya Kinshasa awa na commune ya Lingwala passe tala moyen ezali te et surtout ezali mokolo ya dimanche population moyen akende église malamu ezali te po okota na yo yebaka okokota likolo ya mai po moyen awa ezali te. Kinshasa partout bino moko botala ndenge nini après mvula Kinshasa ezali kokoma ezali pasi pe mawa po capitale esengeli ezala boete kasi bino mobona ndenge nini population azali ko vivre après mvula awa na ville ya Kinshasa azali kitoko te ezali mabe makasi bakonzi ya Kinshasa esengeli bozwa solution
po population et sengeli zanakimia population et sengeli à vivre ndenge balobaka kaka après la pluie vient le bon temps. Oui. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance, pour un moto soyez. Pourquoi Kakabango, pourquoi vamos sous-souter? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makokia kokenda création kosunga bana ne mwana nsemi akufaki bongo mokolo ya mercredi kasi biso awa na KNB tosali bino élément oyo pour la kotala parcours pe biographie na ye. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance, pour un moto soyez. Pourquoi Kakabango, pourquoi vamos sous-souter? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makokia kokenda création. Tout puissant Mazembe a gagné qui Espérance de Tunis 1-0 kuna na Dar es Salaam. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance, pour un moto soyez. Pourquoi Kakabango, pourquoi vamos sous-souter? Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makokia kokenda création kosunga bana Jamais rata awa na KNB TikTok mokona lelo yango. Si tu humilies quelqu'un qui a besoin de toi pour lui prouver que tu es au-dessus de lui, tu ne gagnes pas son respect, seulement son mépris. Garde bien à l'esprit qu'aujourd'hui les choses vont bien, mais si ça change et qu'un jour tu tombes, personne ne te tendra la main. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance, pour un moto soyez. Pourquoi Kakabango, pourquoi vamos sous-souter? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makokia kokenda création kosunga bana. Merci pour vos ala qui ebele ya kolanda édition ya KNB News mokona lelo nazalaki na esengo ya kobanda na bino semaine pour na bi bozali ebele na monde entier obonaka Kinshasa na biso ngai na bino tomona ni bongo mikolo oyo ezali koya Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino